merci vraiment Balandia www.diasporadc.com. Merci pour avoir toujours vraiment ébélé branché à Roland émission. Au Jeunette moi comme ça toujours ko présenter les bino. Na cadre ka émission na misala toujours ka kolobake. Jeunette moi ka toujours ko luka o botinda ngai. Botinda kinga Jeunette presque Angola ndenge ni. Presque Angola boye ngolo Jeunette moi ka kititi. Je presse Angola pour me confirmer ma cambo Toyoki. Ba rumeur tellement les qui trop Toyoki. Oh prince qui est héritier. Oh prince pas ferré. Les le prince d'Angola za on a expliqué biso marambo ndenge zali. Si c'est vrai, aza pas ferré. To aza pas héritier Watanabe. Yemoko aza sur place nanga on m'a expliqué biso makambo poto lembi. Hein? Banakini bana partout dans le monde tolembi mamboyo so pesa rumeur so pesa solo prince Angola zawana vraiment pour nous expliquer biso makamboyo ndenge ezalaka prince Angola bonjour. Bonjour Ned. Prince Angola boni groupe Pepele Kitoko. Mais groupe ils ont évolué quand même. Ouais, ils ont évolué tout outil kobeta na boma chela truc Mwanda soyo toke sous point noir. Le 25 on a concert na Mwanda ipayeme patron Kuchi. Tozana le 25 na orchestre mbili. Na orchestre na yo to héritier Watanabe. Orchestre na ngai. Orchestre na nga. Orchestre héritier ndeni ngana ko orchestre héritier ba kebetela ngandole ndeni. Mais biso to yoki hein, to message toujours koyoka pour mato yezanga fenêtre, to ki ke prince Angola ba pesi mutuka. Pourquoi m'a pas hérité Watanabe confirmer dans biso ozo boka pa wata to zaka pa na yo moto comprendre pe makambo te bon manga hôtel tout le temps boy ngamona vana na le mona vanda na ngana otango na ba net ba to confirmer émission ba otanga tanga ba kombo na nga bon webi artiste PCR mo singa bongo ko finga ma ko chola ma ko loba mela mamba mabena ya malamu tout ça ça fait partie à art. Wata c'est un pote déjà c'est un soldat na yebi azo bunda bitumba na esi bien un groupe na donc ngana zapa ni pas héritier ni pas frère on a yoka yoraka na ete bumpe ponde ne bimele susu mambo si là déjà mambo te ngana okende ngana ninga bien na oyo kota na orchestre ya mutauta na maison merte on a devise na ngamo ndena milobela toko beta na biso fit. Mais comment on travaille pas na eti. Pourquoi? Ben parce que je sais ba makambo biso mo to ebina ba wenge wana. Donc au moins que bo longwe bino nyonso ndele marqué longwa. Mais OK muta longwa na ke côté soit pas fier na la Coste, soit pas fier na Cheta, soit pas Gogan, soit pas Monseigneur pas Céléo pas Meli avec te. Na koti na orchestre mutu te na zanga mo na osama na nga mais bana ba batu na nga ba grand frère na nga na ba ami na nga msusu donc na préféré tozala un jour featuring ke ko sala pa mutu featuring to ke na ko boaka kuna ka featuring it presque ba ko mo yemba na so beta ko tunde rumba danger po yembele na yemba bo mona ga animateur mo na yemba mo acapella mo ya Chakalov. C'est son acapella moi Chakalov et ça Balandia. Gaita makolo monoka mokolo lumbaka solo pona kozanga bonga brosete. MC manza color par aussi mambweni papi manguta. Ye solo bakana ma c'est ça te pour missionner bangaka public. C'est pas de ma faute, j'avais l'envie de te faire cadeau. Pendant la fête, mais les mal, ngana beta qui Paris foot, croyant que non lia, mondela le mon solo hengaye, mama, macho mokwe bominga, kaka mokwe barenga. Donc, tu vois ni ça son kunga na bandenge nyonso, ba osepe la preuve à l'appui, disque na nga na zo sala route na zo sepende to beta ni masolo na ngo mingi. OK, to beta vraiment solo ngo, mais presque Angola de Paul on pas réalisé déjà combien d'albums? Ben déjà album nangé il y a 7 titres hein. Tous les 7 titres sont dans le clip nango donc bah moi ba clip pour mon équipe promotionnel na flash qui mon pende mukusa moi Chakalov moi ni siko na panza ngo bilo wango nyonso ça qui na featuring na depuis pomba nuance que je salue na moni PEP auto bimisa mikolo zala na mère na sécurité donc voilà c'est juste ça. OK en tout cas il s'allie bien pour comprendre ça bien na muto ba benga dadi hein dadi machuda pourquoi pas na JR Mouya de Liège mon ami de l'école na batu nyos o balinga Jeanette mwaka boza vraiment belé roda mabeka parce que oza kuna kata France en tout cas le princier azo expliquer de Jeanette maman ndenge zalela prince pandimi ko cha mutu malgré ba vie ba cha mutu po ndimi ko cha mutu moi te ko banga manga mutu
Bon, yo nango pona kiviete. Biso bete osala net nga pena na osala nanu pona leka moto te. Na osala pona nanu na zwa. Nanu na yiba te, na escroquer te, na zwa nanu moi sans frais musique. Patricia Liaka, Sacra Liaka, princesse azalaka bien, maman nanga azalaka bien, famille nanga. Donc na beta na no course na bato te mena obanga bato ndeni faut ko luka kutu ko se conquérir na bato si ba bimisi ko zala en concurrence na bango. Soit ba finga yo aux 8 soit ça va, soit au l'équipe bato wana parce qu'on ne sait jamais pendant ko comme champion, il faut beta ba champion donc ba champion bazo bunda so yo bon ngoza champion, faut tchara mutu. On peut presque chez mutu, mais parce que mutu ni so tanga maza leader, oui bi. Bon siko toye bien ngoteur. Mais pour ngai mutu to atanga makaza leader parce que mutu nyonso za nzambe ya vina et donc ako leader eloko nyonso ki leader ngonde siko yo pendo aboy wa leader ya émission na hot hein te oza leader émission na yo mutu zo kamba émission na o ngana za invité na o te mais presque façon ngana lobeli ki tout monde tanga za leader parce que ko kamba bato ebele hein bato ebele zo kamba vraiment moi te za charge. Bon. Aujourd'hui, ça charge. Na préfère kamba bana mibale belé baza 10 o baloba prophète moi loba ko éduquer moi si mo ko zant ko éduquer masse bon ngam na ko ka ko gérer moi si bon pona gérer ba mibale ni ezangi moi si ngo gérer ba bi moi sa bot la auto mikanda nyonso on ma hotel ngana Kinshasa parce que yo gérer la kendeni pour ça ko gérer kembele héros za Kinshasa te d'abord na ngolo ba mambote mais bon amna epé mampé mwana nanga ba benga papa na Precha na to Petre mwana nanga tina zangi na Belgique wana ba makambo mo bima donc ya bien te donc yango mona ki na yakikin pour bate bebe ba bite nga mwana nga daya na mikile ba masa to ba ebaki Precha donc bébé Precha azala sunanga te atikanga mama kamo boza mambo beta na TV te mama kamo wana ya makamo akati ba famille ba ebi et puis l'état na on a kenda osamba donc nana poussa tiki na bandolo balo bango siko même moi muke o bazui déjà ba ko développer na ndenge na bango alors que ba to ba vérité za ngai na de avocat na avocat ya mère ex na ngai bon voilà c'est juste ça mais sinon il est osati na kenda kanda na oza na ngonyonso na kendara na parent belge na et puis ngana zwa mukana na sima moi cité na lobite ba o bazwa mikana na sima basi baba yuma te mais ngana zwa ngo na sima ya ko bota te ya ko bala te ya ko nini te voilà na sala makamuna nga o ngana sala et puis na tanga pe susu donc na tanga pe susu tanga na poto na 600 na Académie Royale de Beaux-Arts en essence donc na zwa mikana na nga ya a na mema na poto na tengi pendant 2 ans nde na zwa ke logo na zwa ki donc ezakut na compte sa momite mais faut me éclaircir bâtiment que on a le moi vie privée non pas faut bête mambandole mais ba ba ebi Precha donc ba ke li fantonanga atikanga ko royara poto faut les personnes qui na roya parce que ba fan on peut qu'on baser baser la rayo ceux qui na kenda poto mais na mambo samba na posa batu ba yeba mambo ngote et na gagner et ngana gagner procès wana parce que déjà faut ba dédommager nga ba mambo belé na bino batu botindaki bazwa contribule wana ya eloko bosalaki lelo to suki wapi donc na posa ko sola mamona nanu teto beta mama OK to beta mama musique parce que comment quand on a vie bien la vie privée ya Prince Tangola éclaircir yo pona na ngaite balandi na biso ya diaspora RDC yo mto poser nga yo kasi yo seul na bango nga yo so na nga donc moi nozo s'adresser na yo par rapport na bango do batika ko ebiso o bango ba ebiso. D'abord, si on m'a malukuta prince a confirmé les biso déjà les biso que azapa watate azapa faire rigolo la pété azaka na groupe naie ba je évoluer bien na wakamenya nyonso bombelo que mais prince ba biso que uti ko sala ba tourner be na ba Congo obeti na Luanda obeti na Soyo oye na Mwanda oye na Boma pasa ba Jeanette mwaka kuna oye na Matadi kuna pasa ba Jeanette mwaka kuna en tout cas ça libiso pena bisiko programme a couper zandeli bazo monter ba concert nyonso na Ochobeta bazo monter nyonso donc na sala ki ngana ala ki nde na Mataki Nord mbala moko na betango système ya Soyo kabinda Luanda Soyo na saki scalo wana orchestre lande ngai tu travailles na bana mai tout na générique on a inango donc musique yana mo kitoko orchestre na nga pepele ngamo pe na ite so moni ngona changera nana ngande na la aneka Prince Tangola nana ngande na za kokongwendo
Donc héritier Fernando orchestre eza toujours car nde tokochaki makambo wana Martin Masinda Big Flow petit na ndombolino leader. Donc eloko ezoya kwa Alex Mbwini bombe eloko okozala na besoin nango balobi kala te mabele ezobota mai bana poto mama lobaki soki olingi libala kolala kaboye te mwana lala kaboye bozo biloko bien kalati. Na ceinture de Jean, en tout cas, venant à Manda Sala de Barcé, qui va presque le raso bimisa, bomba nini. Mama lobaki, tezana no nini angwe boti mai, mabele boti mai. Ale mama lobaki, soki olingi libala, kolala kaboye tete, mwana lala kaboye. Parce que mutu miluke la position. Ok. Yo, bao teko, bao sombote, bao defiso mutu ozwa ote nini yango lizeze bombe loko. Ezoya. Oh, so babwa kelina ninga pena ebite po ba defise ba ozwa ete. Ba teke ba somba ete ngolo bani prince. Wa ma mizo explique. Yo, bao teko, bao sombote, bao defiso ntia nyongo bao defiso mutu ozwa ote nini yango lizeze bombe loko. Ukozala na besoin nango. Yango koyeba ebunda bituma. Na promotion. Bah, tu rebunda kaka, tu rebunda tu que le PO tu gagnes, tu sala nefis comme toi, bah tu bala na TV, ngana mwana ba zombot, na mwana ba Chico Strela, ba Chibiluengo, ba Ndre Liceo Chichi. Rodrigo Mulopo. Ya berite mvoa madongo, oso puramento de keze tina sala makama ngana loba mingi te vraiment mais jouer ça ba tu ba yeba pena makama nga bien bien mona lui pena za quelqu'un. Donc bon mona ba vrai biloko. Amore querido, deixa me guardar para ti, porque amanhã depois da manhã você vai ter preciso disso. Guardei a coisa. Do bombe logo zoya. Ona message bana Luanda. Ngana yoki na ngati en tout cas bon séjour na vie na nga pitch bongoso oazali na kati Kinshasa, pourquoi pas na ndoi na nga Jine Mulongi aza Mulongi déjà le vainqueur aza déjà na kati Kinshasa comme depuis lobby presque ngola to ko na suka émission obi pesi programme en mouvement makambe belé pour vous to comme déjà au Kabona. Bon, c'est juste que bao bazana pour savoir rejoindre ngana lo bango toujours. Donc bo contacter nga toujours na Facebook na ngai et puis nim na ngai bamba na mai na nga ba na ngoda pana yé moko patron Kuchi Inter de Mwanda. Merci ebele na sepeli po na biso soki na mona kayo bandakala ngai mbele makambo si to memango côté moko boyeme. Merci à monsieur Edgar et François. Courage toujours avec je suis là pour tout ce que vous êtes en train de faire pour moi. Je suis là malgré bon. Nabi que vous aimez pas natanga ba kombo na bino mais natanga ngobisa na bino ka muto yebi. Bino boya mutema. Voilà quoi. OK, merci Prince. To comme vous na suka émission Prince Mubambote. Pour la monnaie au pesi bambote na banga mobo. Émission o lingaka muto au pesi bambote surtout ba meilleur vœu na batu nyonso o balingaka émission. Ba tonga na tangi aba avocat na moko mundele moko Camerounais. Bayoka siko batala ka siko yanga na boya balingaka te bayoko la moba mangala moko mike yanga na boya kibango ponga na boya bana mai na ngana obanga ni no banga te mais c'est juste que bayoka nde bombe loko mais bon tellement balinga bambote Jenny Lema Aquarium Shadrack Roi Makoko na bosanité Alex Mwini toujours Alexandre Polino Ndombolino Héritier Fernando Platini Menga petit nanga Big Flow ya Palin et puis grande sœur nanga ma Emily Jérémy Donda donc à suivre que les maréchal est toujours là je bosse toujours na lobaki mieux vona kufa ya kotelema ke na vivre ya kofukama donc naza wana toujours nazobunda voilà ke na vivre ya kofukama ke vino mbimbo fukama donc na préféré mana mourir debout que vivre à genoux quoi les maréchal Kukungwendo. OK, merci vraiment. Merci Prince na l'opportunité au PC Bisoko. OK, tozo bomba toujours eloko, Abel Matuma bomba eloko, Batunyo so bomba biloko. Pour 23h bozana posa nango. Ça on est à 23h faut bomba pour le faut que musala taka na 5h. Orozaka na poso liango. Tesiko bato ba bomba te ba okelela pone Abel yo lokolo bomba te okokelela menga na pesika conseil bomba eloko zwinda mbomba ti a ozolia na 0h
bomba pe 5 heures pele soso alelaka okozala na besoin nango balobi bombela chéri na kini bazikisi mopende na obwakela bino nyonso te mais idéologie mikolo wala tika biso ko bato bana mituka te lokoba biso tambulaka na bawewa do tozika mipende te na ozika te po jana misala ko matango na ndenga mpandi eza siko mwana mwasi atezanga tendresse soki matina we wakomaka tendreli oyo bana basi ne bakoma tendreli kolo ya wewa ale mwana mwasi atezanga tendresse soki matina we wakomaka kokarese mokumbi wewa mesutu na mabulu me bazozika pe mipende na wewa lela mipende mukusa le bazika su mipende na we donc lela mipende na moni pourquoi to kaki o mipende mukusa na linga mo quiz vraiment trop. OK voilà ya on a ngaka na batumba quiz vraiment surtout batumba j'aime bien. OK merci Prince to kumvuma na suka émission Abel Matouma to kumvuma na suka émission merci na balandi nyonso oh vraiment parce sunga to telema parce que na des annoncer émission hein Prince sunga te mato des annoncer vraiment émission. OK merci vraiment na batu nyonso oya mutema malamu ya bateau ya bien ba misana toujours kolinga Ginette Mwaka la cadette au peut se rappeler biso opportunité confiance au na site na biso ya diaspora RDC site cher ya Piro se bunga depuis Ukraine en tout cas na batu nyonso o balinga ka émission ya Ginette Mwaka pourquoi pas na vie na ngamoko Jean Moulumba de Bruxelles ba vi bazo soutenir Ginette vie na ngamanda sala hein bazo soutenir Ginette Mwaka ba vi na ngaboza talme be na bo sente apôtre Jonde Lundu Kumanga on apporte na batu nyonso o balinga Ginette Mwaka boza vraiment et belé là c'était Richard Matondo passe aux Ali bambote Abel Matouma en tout cas tout réseau faut bon on appelle caméraman à moins sérieux faut bon monae spécialement pour na dédicace o aza pour ça Ginette Mwaka tanga kombo na pour tanga na ba komo mingi te o pour ça tanga kombo na numéro na ngeza affiché wana benka Ginette Mwaka bitongo sa émission na yo dédicacer batu Ginette ngape na na kati en tout cas et ça bien Abel Matouma kabolanga déjà na Prince po hein faut tout à la camille mingonga to bombelo. Millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.